Bandeko couple Boissa na Afrique du Sud ba oyo batali ba coordonnateur ya fondation Right to Live ba liko aider vraiment ba congolais. Ba liko aider ba congolais na fondation na bango ba liko sunga ba congolais ba zwa quelque chose na chaque année, chaque fin de l'année par contribution mensuelle. Alors eloko kamisi biso tangu ba congolais musu bali ko bwaka mbongo bali ko ke na conseil ko bebisa mbongo tala geste oyo mwana mobali oyo Boissa Jean Boissa na mwasi na ye mama Nicole Boissa makamba sali et c'est pelisi biso mais yambo to sudi sa bouté ko déclarer la fois dernière de sa émission makambu ya yandi mosi boka sudi te to kana suite makambu oyo chaque konga lobel makambu alobaki pona elombe à ce concerne mbongo ya ba soin ya yandi mosi epesi pour te parler boka suite dans muke moto zonga to beta bino que se passe na fondation Right to Live ya couple Boissa suivez un peu ma yandi mosi pour la voice oyo donc matanga qu'est-ce qui cache na matanga wana les communautés bon moi dans la kati qu'est-ce que matanga pekisa na moto vraiment c'est très triste to kashaba et maman kokolioko to kozana ye il me soutenait lelo nazoya makokolioko lelo anniversaire na ye ata msuzi aleta eloko na nini na CPPT et si toketala moninga na biso na CPP lelo kokoli wakufa intéressé tosala organisation bakomedi bakose bakombani bandeko na motika bavante tosalaka oyo iko bavante na moto ala nzambe eloko apesa ye eloko oyo bapesa te ninga naza nango to bapesa na oyo oza nango te toyebi bien ke batebele bokoti mingi na basatan eloko ozo kosalaka ya mabe kaka ya Boissa bela presque une année yango afai na ndako ya Boissa abandonné na makambo susu kwa masumu oyo ekoyaki ya tribunal ya Boissa pleureux il faut que etika ye na batribunal bandeko na ngai c'est très triste. Voilà, nous allons essayer de mettre la partie Oyo à Zoloba. Makambu ya yandi mosi. Par-ci par-là, bapesa kibino $5,000 pour na volontaire maman moko boye pour na soigner yandi mosi bo futa $4,000 to moni ba facture au hôpital ba décharge botika ki na $1,000 et puis par après ndeko yandi mosi ya kofinga yo en collaboration na Lombe et qu'est-ce qui se passe bino ça va problème na Lombe et comment ça se passe expliquez rapidement. Fiston d'abord merci et puis nous tout ça yandi mosi ni banda banda bima agi ça fait presque une année yandi mosi est abandonné comme oyo qui sont à sauter parce que yandi mosi vivait dans l'état avait un espoir c'est là qui il fallait na banda sous dans la télévision de la émission de la patrouille émission la salle yandi mosi de beaucoup pour pas les communautés mais les choses qui est très mauvais vraiment on peut pas marcher les mots que toute la hypocrisie si n'aime pas quelqu'un si caille curieusement on a un mot mais on s'est assemblé dans la moto c'est quoi le problème mais si la maman Denise Chaka Congo wana toyokilela foishita yo pesa biso précision nani aza base makambo ya kutana nungu toyoki batangi koma ba elombe na kati ba masasi qu'est-ce qui se passe c'est Lombe moto avait moto neti chef ya orchestre ya makambo oyo parce que moi j'étais bien avec la famille ya de Boissa mokana kangisa ngai on était bien avec lui on causait bien avec lui mais curieusement mbala moko amana alobi ke biso le mbongo ya ndeko na ye fisson je crois mbongo wazoganga wana eza mbongo ya famille yandi mosi c'était avant-hier soki tosalaka ke batemo oyo basanga mabe nde tolobaki yandi mosi na
na CMK docteur esenga ke docteur oyo atraité na ebike olalesa yani mosi na ndako te aye na CMK. Arrivé na CMK on demandait 4000 dollars pour la caution. Maman wana apesi 4000 tomonaki toyoki voice na yo apesi yo 5000 dollars sikoyebisa biso mpo na nini elombe azokotya nungunungu parce que baelombe na voice toyoki bapesi bango 15000 dollars 15000 euros 15000 euros za pa 20000 dollars batie mbongo wana wapi epi situation na ndenge nini bosa mpona beste ya besoin faire information na nuit wana tokomani na choix lambara on n'avait pas cet argent. Il y a des mots, en tout cas, citation qui m'a bien abouti. De l'équipe, dans la moto, Julien Kabango, ou à un groupe snap de Tambonaye, et tu bénis maman, avec maman, moi, écoute, tu vas si belles athées. Alors, c'est que tu commences là, tu es en Galema, tu as ASJ, mais il y a des mots, ça peut être. Alors, il y a des gens qui sont à l'hôpital, il y a maman Olive na Kinkole. Il y a des motos, tu comprends, mama wana abengi docteur ayebisi docteur me bosia soki basema Hippocrate papa Chaka Congo toyoki voice na yo déjà toyoki voice makambo bien olobi na voice déjà yebisa biso sikoyo pourquoi est-ce que elombe ali kotya mwa mobulu makambo ya ndimosi. Bon, en bref, c'est quoi le problème? Elombe azali représentant ya comédien na fondation Mama Denise. Parce que tout ça, parce que on a tous les preuves, on a tout ça. Alors, maintenant, le problème c'est quoi? C'est le nom de femmes dames au niveau de la Sani Wakambo. Parce que il y a des mots aussi, shit, shit, salamagi pour la nini, azwa qui refie à visa. Dans azwa refie à visa, et à partir de là, il y a des mots, c'est shit. Et maintenant, où sont passés ses amis, ses frères, sa famille? Il fallait plus tout le monde à niveau. Mais en bref, que nous na remercier maman wana o ya yebita o ya yebaki ya ndimosi amonaki eso esa pate o mjoto salaki nde ya tangu ngana keko na tongo nango tuke futa mbongo wana 4000 dollars na petit ndo banini ba réussi totikaki na 930 dollars. L'argent a été remis à la fille de Yann Demos Tigalaki. Maintenant, la tongo nango maman bino le quoi c'est remis boye, le quoi ça c'est un rapport médical Acte de France. Alvia na passeport ya Yann Demos, passeport ya moi ça Yann Demos, Yangana Julien. Le temps que c'est la passeport l'agence, c'est là où le problème ne siko na monde du moi jalousement ekotaki makambango. Alors, ndeko ya Yann Demos, il m'a même mis tipo moi sona avec le Maroc urgence. Moi, je suis remettre 15 500 euros. 15 500 euros. À remettre grâce dans le fonds d'Abisso. Mais les lots, et commis, il est bon, c'est bon, il faut qu'ils allaient voir, pénébiter. Nous avons plus d'informations. Même ces jours, la Boutouana, Julien, tu vas regarder, j'ai dans contaminé la malade. Parce que, non, c'est très malheureux que la famille a mis sur la bâtisse congolais. C'est très triste. Voilà. Message ni close à moi sur la base de la radio de Cola, c'est conseil Animos. Vraiment, Dieu merci, Dieu soit loué. Moi, c'est un attaqué avion à Gendagité. Il y a des mots, ça va l'Afrique d'ici, à Zayemoko. Alors, il faut que les mages ça, ma source, moi, ça va d'aller parce qu'à Zayemoko. Na remercier Maman Denise Yankero, au premier dame, en tout cas, merci à Maman. Osana biso ba mutema ngongi ba artiste o bato ba ingila lobi Maman Denise kaka bato lo sunga lo ba lukira yo ba ofingo ba capacité. Je connais ce monde là. Voilà, je crois que le message est passé. Ça c'était la suite na makambu ya Yandimos neba lembongo to ki lomba sur 15 000 euros, ce qui fait 20 quelques mille dollars. Yandimos finalement ne comprend pas. Ndeko na kufite ba nungu nungu ben déjà boy. On va y revenir prochainement na édition na stade okuta na yemoko na Yandimos na Johannesburg na hôpital Sika Libo comme oye akoloba. Je vous ai parlé de la fondation Boissa, la fondation Right to Live, wana famille Boissa, moni papa na mama Boissa bango wana. Couple oyo eso ko encadrer ba maman africaine.
pas seulement congolaises, mais vraiment africaines, bah camerounaises, bah nigériens, même bah sud-africaines, donc et belé, bah liko sangisa bango, bah liko pesa, bango moyen de vivre, pour voir ça utile dans la société. Mais là, on est intéressé beaucoup plus de ce qui bino, bah comme ambassade en décembre, tu as vu que situation catastrophique, ça peut être mal monter, après Covid, oh situation économique, même gouvernement sud-africain, azo ko meka, ko laisse abattu, mais aussi ma pédate, mais oh fondation ne sali, ça nous a impressionné. Na lingi bota la MP, comment c'est ba pesa qui ba donne ba maman africaine, non. Ba pesi bango, ba mafuta, ba nini, pour na soutenir kaka, et pesi pena biso, et c'est ngomingi. Boyo tala non, ce qui s'est passé, et puis on va commencer juste après. Tu veux. S'engage dans des travaux de distribution comme tout le monde. For their credit from the donors, the Right to Live Africa Foundation has been given the land for planting. The Right to Live Africa Foundation has never stopped thanking the Angels Network for their support and trust. Thank you for the Angel Network. We appreciate the whole family here in the family for people living with disability and the mother with children with disability and the people living with the problem of AIDS like the blind person like my brother is there. So it's a very big community. From the lockdown up until now, the Right to Live Africa Foundation has assisted so far 35,000 families. 35,000 families have received monthly food parcels and care, besides contributing to barriers. Donc, ce que vous voyez là, Fondation Right to Live, il y a Couple Boissa. Depuis le lockdown, et banda déjà, chaque mois, bah, laisse au moins 35 000 familles africaines. Voilà. Vivre un bon monde. L'image n'est pas claire, tout ça, la cell phone, mais prochainement, nous allons revenir. L'image est un peu beaucoup plus claire pour Mona. Ça, c'est pour illustrer quelque chose on a vu et qu'on les kandengo on a été. Vraiment, c'est un Congolais, pas comme les autres. Tout le monde a battu Belembongo, Bango, Bassi, Saraka, Namasanga, Kopanza, Kopesa, ba musiciens. Mais Bango, vraiment, ils ont prouvé de quoi ils sont capables. Balaxi, geste et générosité. Yangwan, on a regardé le collègue Pessibiso Posa et Pessibiso Exitebiso la Gisabino. Bandeko, Bazoa, moi, mon solo. Bosala, Kanabambongo, Nabino, Nin. Ça, c'est un exemple à suivre. Il y a un couple, Nicole et Jean Boissa. Alors, coordonnatrice, il y a Fondation Right to Live, et ça bongo Madame Nicole Boissa. Prochainement, tu vas intervenir pour expliquer sur un large comment est-ce que va bandi. Parce que moi, le gouvernement a pesi bango ma belé. Et si quand on cultiver bandunda, légumes, j'ai même appris que déjà, moi, oyo, ça la première récolte, légumes, et papi, maman, et Nicole Boissa à cause de la biseau, dans le détail prochainement. Donc, couple Boissa, ils sont là. Voilà. Merci à vous tous. Voilà, c'était ça, ce que nous voulions partager avec vous dans Tongwalelo. Nous allons vous retrouver prochainement. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Radio Lokole Télévision. Oba s'abonner déjà, promettez vous partager pour awa to lobaka makambo solo ou ezo édifier biso na communauté na biso. Merci na Mama Naoumi, coordonnatrice à Radio Lokole Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Chap chap. Et tchara.